a accordé. Et donc, nous demandons au gouvernement aussi de s'assumer. Condamner sérieusement cette agression. Appeler les chiens par son nom. Rompre les relations diplomatiques entre Kigali et Kinshasa, entre Kampala et Kinshasa. Inviter les voisins, amis à nous, qui ne nous ont jamais agressés et qui compatissent avec nous, qui sont compatissants avec les Congolais, à venir nous aider. Car nous ne faisons pas face à un mouvement rebelle, comme je l'ai dit tantôt. Nous faisons face à une agression de deux voisins bien identifiés, car nous avons des témoignages. Nous avons capturé des militaires rwandais sur le sol congolais. Ils font des réunions à Kisoro jour et nuit. Le fils du président Museveni, le lieutenant général Kainerugaba Muhozi, depuis bientôt 4 mois, a fait des Twitter qui ne laissent personne se tromper de la vraie situation que nous vivons. Donc, ce sont avec cette naïveté. Mettons fin à la musique à Kinshasa, mettons fin au loisir, chers compatriotes. Comprenez que la nation est en danger. À la diaspora congolaise de nous emboîter les pas, de nous accompagner dans cette lutte qui est houleuse. Parce que, à jamais, nous n'accepterons de céder un seul centimètre du sol congolais. Chers résistants, chers commandants, chers dirigeants, je vous invite à ne pas céder aux manipulations de l'ennemi. Il a plusieurs astuces pour nous tendre le piège. Il a de l'argent. L'argent qu'il a puisé ici au Congo, c'est ce même argent qu'il utilise pour corrompre les hautes autorités congolaises depuis Kinshasa jusqu'au champ de bataille. C'est le même argent qu'il utilise pour corrompre certains résistants, afin qu'ils cèdent. Mais nous, devant Dieu et devant le peuple congolais, nous ne céderons pas à la corruption. Nous ne céderons pas devant cette prétendue beauté angélique de leurs filles. Parce que l'air n'est pas au loisir. Et nous avons nos sœurs qui sont aussi belles. Je la vois ici à côté de moi. Elle est belle quand même. Elle est engagée au front. Chères jeunes filles, suivez l'exemple de cette héroïne avec nous à côté ici. La lutte n'est pas seulement pour les masculins. La lutte, elle est pour tous les Congolais. Les vieux et vieilles, les femmes et les filles, les garçons et les papas. Soyez là pour combattre en faveur de notre patrie. Car la liberté, on l'acquiert. Et il vaut mieux verser son sang en défendant sa patrie que de le verser en train de voler, que de le verser en train de faire des antivaleurs. Et donc, je dis bien, nous sommes plus que déterminés et nous ne céderons jamais aucun centimètre carré de la République démocratique. Merci na bino bato bozuli baku ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko to tia l'océan du Congo esika oto ba Congo mani esika oto panzaka to sasaka esika oto belelaka esika oto ko sala éveil patriotique esika oto ko conscientiser ko sensibiliser ko mobiliser peuple congolais esika oto ko tia litono na nzete po ete to benga yango malamu esika oto ko longola peuple congolais la bolema esika oto ko sala mosala ya Jean-Baptiste la chaîne de la libération esika oto telemi bongo lokwa basinzeli ko belela ete tango ezali mabe congolais la tamola to moitumba longwala ko rêver longwana ko kota bikota kota longwana maloba oyo epesemi motindo te tala ngonga ezali bongo mabe esiko to telemi ferme fidèle pour la cause de la République démocratique du Congo lokola Abakouk plutôt. Merci encore une fois. Na ba abonné na biso, bo continuer ko s'abonner massivement na chaîne de la Libération. Boko zalaka bongo de cité, pe na bilo bato bozo kalibaku. Ya kolande émission du début jusqu'à la fin. Ko like, ko tchaba commentaire basi je suis pe ba jom tika nzombe alola a pambola bino vraiment bande ko boleli en direct ke bolobi mamo c'est to za la besoin ya intervention. Toko tapote to za no elongo. Vraiment bande ko langai to ko fungola. To ali la mo akoko sur la chaîne de la Libération était batu ba kotela kibiso bandeko ba benda ki mwa basinga oto zakana bino mwa ba matériel parce que zakabiloko to tchaka la kati ya masini po ete to mona na kana bino bosaka ba intervention la bino peto ya no la bino sur les champs bozo mona ba en direct o bozo tala soko tindi moyen to zongo selo commentaire réalité parce que mwa biloko na réalité kasi ko senga kapetango iso to ko bima lokola batu na bolema yango moni to ko bundana na malembe ti to somba basinga wana to somba mwa biloko pe ebongama pe bomona ke olobi to répondre olobi to répondre yo bande ko na ngai awa to ko rappeler bilo maloba yanko ko na biso laboraire pamba te sengeli te to bossa na maleka lokola
assassin de la République démocratique du Congo moto la bolema oya lobi ete to ko tala kala passer mais ndeko nangai sans passé présent et causalate sans présent futur et causalate il faut comprendre que bateau balobaka été passé ali la tina tese que bateau la bolema mais ceux qui osa la passer ndeko nanga présent ko tonga ngolo lenge nini ceux qui présent et comité futur ko mona yango ndenge nini yango to ko bala bandeko nanga longwa la bolema liloba encore ko la biso laboraire lobi beche fouye ne laisser ni place que la mer passe yango to ko bisala ba Kongo man ndeko ngai na banzi bino banso bolandi video ya mboyete to kota la mama likambo la biso boyoki wana bayi mapinga ba kobela atali sibilo palobi elengo ali kitoko te ali bongo pe kitoko melenga koti mapinga alobi pa bunde tumba biso to ko sala musala ndeko langa to ko sala yango pona nini pona yo na ngai paseleki ndeko langa mokolo ya lobi mbelelo ta musosa oseya zalite beta mususu boy nali na mantanga ndeko ngai mais lokola to ko sala musala nzambe tata to ko ebisala bilo banguna ya République démocratique du Congo banguna obo ko sala biso mabe eloko moko ko komate nzamba ko tindela biso ta bange ya mike lobi ba machete milangi ndeko nanga ya ko sakala te Congo to sali yango nini to yebite nako kima koko nanga na pongi ba kite ko kwela koko langa azokizo kibo bapota mike mike la makulu pona koloba ete peuple congolais il y a un sérieux problème bandeko nangai il y a un sérieux problème tant totele makaboza parce que tu as force et divinité parce que force et divinité je suis une femme nako lemba mais ndenge la lemba katende ko nangai c'est yo kamusaka ote oza ko agresser biso menga na oya kaka est-ce que lobela bino le côté que comment mutu ya bwako ozala lobby avant babilo ko le salam ngana kutia na bato balobi biso to péché o biso to yeni ke ba poto péché o ba yebisa nga ndeko landa fayulu wana eloko ezate po bango ba yebanga ka fayuliste mais nga na fayuliste te na tambola ne la peuple mutazwaka mapona mezali président Eli Martin Fayulu baditi yango na lobaki la kotika ka koloba yango te parce que soki zaki bemba la kolobela bemba da ganyaki c'est comme bango nyoso so ba moninga ba yeba ke fayuliste yo atelemi c'est ba moninga na kopi pa ba na général bango moi to ko takate ke woso kinde di bon bango mo ba yebi ka c'est toi na droit chemin ou beto bungi mais ba yepa langa ba bina nga soko zandi Fayulu rozelo te biso to ye mbongo yango ndeko langa mutu ketelemi abina nga yango la ba osukola olobi nini camarade nga lobi osea ta yango biso ta to bonga na sima na nga na tika banjela mai et puis c'est est-ce que voilà ko bonga et puis c'est moi je défends peuple Congo ngabitane to souffrir tant de peuple ont souffert ayi bisenga ndeko langa tika buzoba to pekisa yo ta o eza ya buzoba te tika buzoba apusa siko pembe nga bana litoyeko pour le balanga tika buzoba abengi ndeko langa mo bo drumera saiko to zaki dai atunie Abraham ndeko na yo oyo abundela peuple boye bise akufa à la partie prêtée ndeko langa biasa na partie prêtée ya bundela ka peuple ayebisi ndeko langa lobby bosola na bien po bokufa babola bosola na bien bana posa na aya kolia ndeko langa ba consulta ka biso bazoya mais ndeko langa na osala te bosolo e conjustifier biso yango boni to telema ferme fidèle to lobi to telema 4 c'est la parole c'est l'accomplissement ayaka moto asuka la problème à moto o côté les mami ça tout ça ko tambole malamu oza l'intelligence sans nzambe sagesse sans nzambe o pratiquer justice 4 personnes à koyande ko langa pas défendre yo partout au kozala lobby mais la télémité mais kabu ya zo beta mbela mayebi sibilo maman Océan à l'hôpital maman Océan exalié boy maman Océan exalié boy na bengi shika na bisenga bi o na mona monter masuba na subi la bilamba paka mutu yokwanga na subi na lolengi na mona te mais lokola nzamba za lokola justice nzamba zo triompher mais voici devant vous pour le royaume biso ko sala ngelo côté ils vous feront la guerre mais ils vous vaincront jamais je dois parler pour ma nation ingrat que tu es bolole moto la bolema o côté kabande kono o ko luka ba boma bango mais mboka na yo eliami olandi ba soldat na este balobi balobo ngana conscience sakala kishasa balobi tolongo la bolema to bunda ezali kama mabele coopération trebiso la Kigali e katana coopération la biso ezala te na Kampala to kata mona Museveni wana ko ya bino bolingi tolo bala bino ndenge bato ba bolema boyiba boma biso ndeko nanga ko sanga
ekosala yo eloko te na kokufaka te. Je vis pour nayote, ni kutu ba membre famille nanga, mais je vis parce que mokeli alobi to dénoncer. Aujourd'hui ndenge na oyebisa bino boy. Na bandundu. Na bandundu. Bon vérifier. Ba benginga. Maman Séan. Belela. Mungongo nyozoyoka. Belela. Ba chef coutumier à bandundu. Ba tona bandundu. Ba telemi pour ba pesa Félix Maboko pour na deuxième mandat Félix. Bokendo vérifier ezole kakuna. Ba bi maman Séan. Futa biye yaka. Pour détruire biloko ngabi naya. C'est bon, c'est le complot. Alors, mais tende kolanga yaka. Yaka bon sensibiliser. Bandundu. Ba battre campagne à Félix. Allez-y comprendre. Moutela lobi na nzala maman Séan. Même biloko la fondation de ngosala ka maman. Yaka ngabi papa. Kingo ezangi mayaka. Abite maman. Moi muki osala ka maman. Yaka bon sensibiliser. Ndeko langa. Politique yo ba pesa biso to zanga misolo po ba boma biso. Biso to boya misolo banguna, c'est pas dit parce que toi makasi, parce que nzambaza. Kala zo biso makasi na nga mote na okende. Na olo bateke nga na forte. Te. Nzambende andirsi mote mananga ke mabeko okotate. Po ifo nzambe na nzela nanga ala kisa mokili ke ya salaka. Azanzambo asalaka, azanzambo alobaka kokisaka. Na kati nanga alobi naza signe na zelembo. Oyo batu bakomona ka bonzambe. Il faut na évangéliser. Il faut na yebisa batu que Dieu agit. Bato balemba, bato bakalisi ke nzamba asalaka te. Na nzela nanga nzamba kolakisa bango ke nga naza puissant. Mais na force nanga moko ende. Bampia ko to akala. Kabuya nanga boya on souffrir. Net lelo kabuya. Place abandon fouté là. Manque maka ya $50 à foutre en dako. Mon colon dako a bien bima. Garantie si là pour tout ça la bénévolat. Lélo malgré Kabouya ya za ma caméra mais avec sa mère boulot kaka nation kaka moi tout ça lélo ko saté to bundame de la zaboé. Na 6 mois avant pour na kanga biloko na bimisa maman na de bana lobby avec boka porte. Allez-y comprendre musala moi la mbala salaka. Ya okima mbangu bala crimogène banini ba obetaye okima mambu de la nation mais ba benganye na ndako likolo $50. Vous trouvez ça normal? Mboka nini wana? C'est quoi ce Kabouya écouter na mutu oyo andimi alobi Kabouya lo personne ndako na fotela ko 200 par mois. A okendete. Ako jouer hypocrisie pananga. Makei parce que ça mutu. Bon, mon indéni baza ko arracher biso bato parce que politique la biso za impiaka. Politique la biso za ko lobebele ya ko salate. Le ballon va sala rien. Politique la biso za ke o ke ne vers mutu, o lo za lokwa Jésus, o multiplier politique la biso za kaka beta maboko sala maboko yemba loba nasima nango kimamo sive. Politique la biso ba congolais. To ko resir ndeni. Soda zo lukateni. Politique eza yemba. Ndenge na uti ko yebisa bilo bande ko nanga lelo ndenge to oloba boy ba dimuna biso mais baninga ba osala politique ba ya pesa misolo po ba so passage ayebi ke kotoyo batu ba olia te ndenge na uti yebisa bino Kabouya ba bengi e mutu boka bila ba futelo 2000 apesa $2000 zwanda ko ngamo na zo en charge ya ko sala à côté na biso yebi to sa bénévolat photo senga pa Michael soka tini moi 50 azo moi 10 toluka moi mega boye boke na YouTube ba bloquer biloka po ba bundisa tozaki bato to la protéger. Ceci étant, Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais préciser que tous les sénateurs sont là, toutes tendances confondues, et ils sont venus effectivement pour bénéficier de la chaleur paternelle, parce que ça faisait quand même longtemps qu'ils n'ont pas été avec vous. C'est pour cette... Baati mbongo ko sakana tenga na zo mo chance ya kokuta la papa o na partie de la lemba na tuna ekutu mituna na avant élection na ebisi professeur nga penza ne atalinga ka boyebi ke bombo na ozo mais na ebisi professeur
na respect nyonso na pesa kayo professeur est-ce que oyebisanga makambo élection obino bolinga bosala eza nini professeur professeur atekuteli munoko nga ebise professeur epa na nga oza lisu crédible te osoza baati boye nayebisi je regrette nalembawa nayebisi professeur vous avez beaucoup d'argent comment boko teka nation comment bino tisiko boko ozala pembe na Kabila aussi longtemps boyebi ke Kabila il est sanguinaire Kabila bomi batu et puis bozolinga bo tripoter élection mpaka pesa nga mbongo te ok tozalaka so na kepa professeur na babima bo pamba te mais jour on a pesa nga mbongo te bazaka na posa bazwanga mais jour où on est à mokolo na bébé c'est comprendre que nzambe kabu ye témoin makamususu lo lobaka ngata moko mususu nga babenga na ba mama wakala mais makambo na bimisala munoko langa na bimaka mutu wapi kabu ya pe anyonga jour poto beta banda soki c'est vini c'est place on a to banda makolo poto zonga parler petit nga nyonga mais naye koyebisa eloko mota tokomi na terrain wana na face à stade de Martyrs na mo place ya rapolele nayebisa petit biso to atinda nzambe nzamba akolinga te tozala kacha bato to tozala kacha bato ba ko éliminer biso ba opesa biso moyen to s'exercer ezate ngana longo la télévision pour photos la libre to lo ba penser à mokeli mais ce to komi ko kumisa mutu wana déjà ça la dominance likolo na biso mais lelo petit na ngata msa comprendre Moutanga c'est ce qu'on a boy secrétaire ya maman Landu li kamona wala maman wifi Landu so amoninga oyebosia maman F Basayi batobe bana bango te dans la problème beauté même Makila na politique ne lobelanga à droite ba maman ya MLC batombuka lokwa balianga yo ko le bango to bebisi biso cop ngabe asoke zai cop seke ngane la bebisi secrétaire ya maman wifi na opesa biso à l'époque $5 ezaki na 8000 francs boyete kabouya témoignage bakufite bali après makambuta ko baskila bakomo benga na bikabuya tokete bakomi siko ko benga da bango na nzambe la mukongo maman se ya kana bino yate le travail na bilote parce que on na lobaki bilo bomona ga mabi aujourd'hui pourquoi bo benga na on constater bazala momo ezaka la salle moko après koto na suka wana côté ka c'est fini et ce côté essayer comment ya sika na suka wana ezaka na bar moko ezaka mune na salle wana balinga ba beta ngai je vous l'ai dit parce que gaga na loba bo solo la question langa mais tangu ba yekomona makambo ngo ekomi ba komo be nga na bino oyati mama soki fwanye nga bazalaka mama tout oya kala bazalaka e balinga ba betanga eloko eza vérifiable tant que comme na terre secrétaire maman soki nde opesanga $5 la valeur à 8000 francs la petite là toujours transporté toujours tolé mais aujourd'hui où sommes nous to ba benga na boken ndeko na nga na lobaka bo solo ko justifier tous a besoin tous a esclave tu le 21e siècle bila mo ba ba vidéo kaga mo se pela kaga guba mo to tchango to so banzembo na ba plaisir na ezani na osala entraînement aoyem obonya sengwa mutu abina obeta ba congolais na okota allez animer ezo pesa e force ngano to animer ni toza ko animer la force ni poto zonga kala kaza départ toza ko animer na force nini le 30 juin batu balobi aujourd'hui campagne à makasi ezo salama na bandundu l'éclaireur na biso bakendaki balobi boya mama oseya aujourd'hui Félix Okanka poani atindi mbongo campagne ase na se eloko toloba tosala ndeko langa musala obiso tosala po tola ba moyen to na ba moyen mais aussi to réussir tout parce que toi na zone d'éclaireur na biso ya makasi ba okota mais tellement tola ba moyen muke parce que guerre po tosala ngo ndeko langa boka c'était to sala ka blue to keite et simbate Kagama a préparé guerre depuis kala na yesa bilo ka Canada Kagama ozo ba appui parce que bayebi ke Kagama roya ko battre biso mais biso ce ko to la battre c'est to lo baboy to la battre faut d'être so na ba radio d'être so ba pesa biso confiance ba ndako landa biso banda kala batali ke te musala to sala TV Kiv et coopérer na biso TV Burundi et coopérer na biso donc to so information ce n'est pas le lopo te musala faut sala ngo mériter peu importe
porte ba cause ba traite mais nous donne les informations. Oh biso beto tini be éclairer ba ke ba vérifier comme. So na zaki mutu mususu oh na olinga ta musu mapeka pour la zo succès. Mais ngana ke Burundi, mais lelo na Est, mais lelo na Afrique du Sud, mais lelo na Canada, mais lelo na sali pe succès parce que bato ba repesa ba moye wana baza. Mais na lobi wapi ya malamu ndeko na ngamo kwa bengi nga ya mwasi. Alobi maman c'est attention. Tala ndeko langa sosa na nzai batu bako avertir keba nyoso ya kaliboso no ezaka lango 50 nyoso ngenga ezaka wolote oza pressa ni ndeko langa to bundela mabele ozo luka nini ndeko langa nani azokosa yo otindo salanga mabe mama na bengi nga to no sola ne motebe beta bi mama nga keba batu musuba ko ngaba salo mabe keba bisiko zoken ayeba ki bisikanga na osala te ayeba makamna ngate menga na yo kwa mungu nzambe examiner c'est un danger. So naza bateau ya basaka na posa kende na osala bona ela succès ndeko langa mais na l'accepter pas bon na roula carrosse mais poto la komi parce que na moi crédibilité langa on a tendance na ngo siko les gens croient nanga ba chaîne qui vont na ebe bangote ya goma na ebe bangote ba soldat mususu na ebe bangote mais ba benganga makambo sala na Congo central nga na ebe te bato ba benga kende. Les passes à la ngaïbi n'est pas la Congo centrale qui est à la ngaïbi na vivre babilo quoi mais na ota la musique ba ebite ke la komi ndeko na ngai mboka na biso baby soki totiki Félix akokaba mboka pour la deuxième mandat là na ndeko ebisa bilo bobo akoti na bantu ndeko na nga o ezo salama na moyi biso batu tozo dévoiler batu nyonso ba loba bilo na moyi ba bata butu ba oloka la sani moko biso nde tozo ko intercaler bango ba okama makambo mamo se azwi yango wapi ndoki oyo lobi to lobo kuna bandu nyo ekoma hôtel misa muko ntombolo bokamwa te parce que biso politique ne biso za yakulu bato wala katuku bianza te ndeko na nga sambongo to bunda te révolution il faut mbongo. So boy ko sala biso confiance boy bakena biso to teki mboka na biso mais biso to zaka la menthe religieuse parce que to dénoncer to lo baboso mboka yango leke bolandi bach mutu alia mbongo ana misolo asomba kabanda kwa batu selo yeso ka baacha sepeli na ndaku la bino atelemi babina opia bilo mbongo so boy azwango na nko moi simo na bandala lela ai mama se yalo bali kambonga bi mama kasi kana lo baraka kata bino mbongo bana ngape bana besoin ba vivre. Ba omala balela ba osamba la baati wapi betela baati papa bangola baba na Félix ba yeye Félix ba tata Félix ba mpaka ya Félix ba petit lebe ba kozala mais ba na besoin ya moto ya mama bango wa miibite o moko la moko kanga no photo lo bakamba moko to la besoin enveloppe pesa biso poto soutenir yo la kacha buso ba auto sala Congo to maltraiter ba congolais yoka langage codé ya bato ba sala kala ba mpaka wala ndengo moni bango bazana moto ni ba koluke pa Félix katuku bianza bonga soki la bibo soutenir biso la katuku bianza bomoni mabendeni bo mona ndeka katuku bianza ibimana te nde basaki ba bima epamba so mbongo muke Félix apesa bango peut-être ba 5000 bo ebisanga basuka ba 5000 aboleya ba telemika be papa poto ngito kanga na photo to mona papa kala to zo mo moto 5 000 tanga bango na basai combien bon siko yo soko pesi biso $100 oloba apoani so ba osengo mbongo cha il faut kosa so ba osengo mbongo cha il faut finga biso moni ba mpaka na o ba o gérer biso boye bisanga Félix a deuxième mandat te muto okaba bongo a okaba te po muto esala a okaba pona azwisika pesa eko pesa melayo a pesa polo be pesa melayo a obongisa nzela mais où est le mal c'est lobi Félix azwi na yesu mboka pate kango bien bo lo banini bozo condamner batu toza ko expliquer bilo technique ya diable a comprenant que pour la force il faut na bolumbu mais yo olingo bundana na butu bima pe bolumbu o mona okima yo a okota nzela ona te parce que oza scandale diable azo na façon mbongo a pesa tala te papi koko yo siko ndenge oza na boye ozo na maloba kitoko ozo ebisa batu ke mboka etekami mais soko ki opesele o te ba ko seka o te ba bisia bo soko linga ya mama pardon kuna kolobebele mais to ke na biso koto aza na vérité mais to liate oza na vérité mais ndeko nanga boye de biso to tika komi kosa
Kagame kanganga ngumba ngumba wana azako ya poazo mboka ba mapinga ba o dénoncer Félix akokata contrat non plus union sacrée non plus ba o sala ka wala po bloquer se kufila ngo Kabila bomia mutula mtazongi na makamna aboti bango mona prématuré atiki mwasi na souffrance ye mobali akene ya luka mwasi mususu oyo opesa ye mwana soka okemba. Alors mes frères et sœurs congolais, nous avons un sérieux problème. Biso ba congolais tolingi te vérité, biso ba congolais tolingi te tolobana. Mes chers frères congolais, mes chers compatriotes, c'est le temps ya ko l'acheter. Tolobi na bilo bon sunga biso, poto sala ba manifestation, bon sunga biso, poto contrecarrer. Félix a pesé la ba poigne a Tchembongo, a Koti, merci na skol. Brascola lobi nga na oya bilo ko lati. Il est un étranger, mais l'étranger a boy bazui brale. Ezaka bango. Basala babilo la bombe. Ne mo Brascola bilo ke babilo ko lati. Nga muta ko sela nga publicité te. Parce que ba boisson dans la teka. Prémisse muta koti la manger wana pour teka. Parce que aujourd'hui la misa kabuya la kosi ba Jean Brascol ba yakolo kanga. Pona yebisa nga mère bobunda. Ya biso kabila batutu. Po ani balinga biso. Makamusa ba secret dans mon professionnel. Mais dans le bango pour ne pas comprendre la tendance tout tout sondé ba ba yebisa vérité. Misa kabuya avant to côté tout ça émission. Faut vous croire que tu as osala ngoka poka de sengo moko boy ndeko langa so zaki na oya ko sala pola so mbongo mela sila zwimbo so zaki na TV pour la libala kutu n'en parle pas mais là ça soit qu'on kala pe la tikila mais ngana ye en fait que les brebis aient la vie en abondance so ki na yaki pona bimaka te ba te ba se ba sala ba kozia cela ba mbongo ko bima mais c'est pas ça mon souci, c'est pas ça souci à mon créateur ndeko nanga bandundu ezala tomber. Félix a osé déjà. Au moins, il a travaillé. Azou battu la peste bambon. Allez bambon comme sous beaucoup tak. Battu la selle va profiter. Mais yo, olingi te biso peut profiter. Olingi peut te yo mokobika. Yango na yeko beta mbela. Na biba peuple congolais. Lobi to ambassadeur ici. Bosunga biso eza tarte. Bosunga biso eza tarte. Tokende to sala. Ndeko la biso Bruno a un sérieux problème. Bogo PC 100 à son téléphone. Chaque fois la coquille on te mbata o babeta ki wana et sali fièvre. Biso bande connait to la bambongo te. To ya ki pa la bilo bato bo sauter na biso, bato bolinga biso bo sala biso violence. Papa Michael bo sala biso violence parce que quand na bilo nde tozonga so ende sa moko za ko bakela biso. Maman ça sala biso moi geste morabi. To bakela obilo bo sala on to ke ba kaliko baninga ba okeli ko kota ba démarche ko lukande konanga avec un 316 à kaka un goût dans l'eau deux sala biso le côté. Ba 500 on attend to koma na ko to sala ka violence moto ke le telema. To le ke chèque to sala ta mangongo. Bo ede biso. To sala musala moko o to sala. Ta ba kolo Congo. Na ba na bilaka mais esenga budget. Tellement to c'est la budget. Makambo elala. To chauffer océan. Bande kolanga. Bo sunga biso. Soko sala mbongo ko kanga mutema te. Kende na agence tcha. Pesa biso. Tinde $100 Bruno sur téléphone. Ndeko langa mo mbala na beli. Ba bete elisheta telemaki malgré mais choc a komona kalinga akufa. Ngamo kutu lobby na moni choc wana na otala ndeni ba milangezo ya batu ba oya na ba machette na subi na bilamba e bongo ye o ba bete ya obeta. Ngaku na zu chance ba bete ngatela kimi bona kangi porte. Mais na subi e bongo ye mutakutela kila face à face ya obeta. Allez-y comprendre souffrance to mona ngo za pona Congo parce que to lingi patrie to bola biso to lia bambonga batu. Grimace te yango ko sala biso eloko ko intimider ko bomate yango to kokima parce que soki to kufa mais soki nzamba lobito ke non Égypte parce que ye moko pe akima ki Égypte to ko ke Égypte mais to ko mela maya bapaya te pe mon pepe ko zo biso te mais bande ko nanga bolinga kate bande ko na bino bazonga en Égypte bolinga kate to koma kumva muntu mbuka bolinga kate basalisa biso na bato bako salisa biso te ndenge fils mukoko azoki aide ya Kabila. Aujourd'hui fils mukoko atika na dette morale bako sunga yeso ka tamboli bien ne ba chema bende bako longwela ye lobby fils mukoko obete bilo maboko Vital Caméra zongi démission ya direcable ba on nommé mususu to ebité bino nyoso boyebi na ande la zo suksa. Qu'est-ce que Félix avait dit? Félix alobaki boy Vital Caméra azana rôle munene ko jouer na Congo.
Et Vital Kamerhe est là pour jouer rôle. C'est un bon messier pour Félix. Vital Kamerhe est sans tâche pour Félix. Et Vital Kamerhe a un rôle. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. À Koma Yango, à Loba Yango, Maloba et Félix, accomplissement. Vital Kamerhe a quitté, Vital Kamerhe est blanchi. Aujourd'hui, Vital Kamerhe a joué rôle na Makasi, il y a balkanisation de la République démocratique du Congo. Alors, yo Congolais, tant que vous rêvez, tant que vous avez biloko, Vital Kamerhe a joué rôle na parce que Vital Kamerhe n'a Kabila Bakabolati. Vital Kamerhe a joué rôle na. Au moins de Basaka Nabiso. Mbango a 100 jours et au Félix Alia. Na Vital Kamerhe a fait sa rétro-commission. Vital Kamerhe a un rôle, il y a ma casse à jouer la Congo tango yo zolala. Et Vital Kamerhe est acquitté. Bientôt Vital Kamerhe a nga banda siko moni kopango. Au moni rôle Vital Kamerhe a joué. Ozo mona te rôle à Vital Kamerhe. Au moni to monte na tsela kibino mission papa nganda yebisa kibino. Au moni rôle à Vital Kamerhe kengo sa komi kotanga soi a jouer rôle te mais malgré ça la zo kufate bazo pesa kai bamboko poanya zo la kisabatu. Mais si koyo mo jouer rôle yo la ye ndeko congolais soko koyoka keza malamu. Partager mission like ndeko langa biso to ke sensibilisation. To on a besoin mbongo la bilo. Bolinga te to kosenga bilombo. Parce que il y a pas de révolution sans l'argent. To longa neni batola bala binduki batola bala bakam soldat kuta ke guerre ko kubundate alongo le tenir kimi poigné aza soutenir te tozo senga soutien. Si vous voulez la libération, aidez-nous. Nous sommes prêts pour la révolution. Toza prêts pour la révolution. Mais tango boko aider bisote, tango boko finga boko continuer la biso bato, boko kanga biso le kwa ba cible. Ndeko langa yondo teki mboka na mundele ka so bazu mboka na biso ba. Kagama koti go. Mwana Museveni azui bakoti basali biloko na bango bakenye oyo bazui ndeko nanga lobi mindele ba obenga na bino tout en bloc parce que ba osala ba machine parce que ba main d'œuvre na biloko sala inutile alors bokozala wa okozala wapi Congolais soki kagama zwimboka okozala wapi ndeko soki kagama zwi Congo ndeko nangana awa ndela sukisi moto na mayele akokanisa moto na bolema akochola kasi okozala wapi mituna soki kagama zwi le Congo yo okozala wapi poete bako envoyer mboka bongo yo okokende wapi Babantu bosepela te soki mboka ke Brazzaville ekende Nigeria ekokende Angola ekokende bandeko na biso bokokende babantu depuis quand Congo Afrique centrale Congo est tellement na kati Afrique et comme un pays de l'Est Congo est pays de l'Est. Bon, Brazzaville va continuer l'Est. Bilolo sobo kelete. Bande konanga, il faut pas accepter. Parce que c'est le grand Congo. Le prophète Folfano avait dit l'Afrique a une forme de revolver dont les gâchettes se trouvent aux aïrs de Mobutu. Ndekonanga, to beta gâchette pour sauver les Bantous. Attention, Afrique de l'Est, to ko kende te. Signature ya Félix la maman na ena bana na ena mwasi na yo bachelo kwa siya mais biso te Congo te Congo eza Afrique centrale et telemi wana eza na katikati pona ko poser jamais comme propriété privée ya ba nilotique on dit NON les Bantous unissons-nous poto se sauver biso moko merci la Kabuya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne Kabuya yako nzamba ko sunga o so bisika ko fanda bien il y a un temps il y a souffrance mais to yebi nzambe. Merci à Moïse Ngombi, Miss électrique. Merci à Pape Djay, directeur recherche stratégique. Bon séjour, plutôt, parce que vous allez la Gabon. Nzambe abatelo la musala na ozali kosala. Merci na sango mokonzi pareil biso bangai prompt rétablissement. Tisiko les kilanga na monante banda ba enlever place à Kenya tozo ebate. Chef Lununda aza disparu les kilanga pourquoi to ebité Nzambe moko kosala. Soki to osala mabe tika bosala biso bozwa biso mais soki to tambola malamu Nzambe akofuta mutu na mutu nangonga na parce que na baki ne touchez pas mais ouais. Merci na ba pour amenta Angola no bondi ya botard de bonne TR émission comme la bino mamour d'Angola la mokitene Florence ya Matondo bido merci na mananga na kundiana nanga aux États-Unis d'Amérique merci à l'équipe pour la terre merci na nga mokonzi d'Angleterre merci l'équipe à soutien ya Océan de la presse congolaise merci na ya
apoya pour vraiment bosala biso bon bien Daniel Ngenda en tout cas ça la biso bien. Merci na papa pasteur, merci na Charlie Chobo, merci na maman Jovi, merci na mama pasteur vraiment yako ndeko na yo nzambe ayebala kosunga ye. Merci na papa Michael na France, merci na mama Celestine na banzo zongi mama bo punza poto zala bien. Merci na plus 49 qui lame bokle lokondo FMP4 to Jonathan Lotake Tumba. Merci na la Chabienne la Katangaise unique na Aken na nzela ya mino ya océan de la presse congolaise. Merci na de Bruno na Autriche de Koto zela kabino. Merci na papa langa G3 en Australie. Merci la Désiré Botula la maman Elisabeth Botuna toujours en Australie. Merci encore une fois na bana ya Corée du Sud bazongi bamona 19 de battre record babimi premier pour na Kolanda ezui pe national libération. Merci encore une fois na bana ya Norvège. Merci encore une fois na oyo baksami Hong Kong. La bande kolanga Hong Kong. Bon la bamboka wande zoya Hong Kong et battre pe record nango. En tout cas océan de la presse. Que Dieu vous bénisse partout. Vous avez na plus 90 nza babate ya bilo South Africa na mboka ya père double Guy Lompinga pe nana ya Lompinga Guy bamba passa nza babate la pe merveille kitoko apôtre Doudou Nsambi to bouger musangu partout vous êtes ingeta la bana mvuluzi ingeta la lipasa langa ino ya CNT live na équipe à soutien ya CNT live. Merci la petite frère propre Zola, petite sœur propre la France. Merci na Suisse maman Dolo prompt rétablissement na maman. Merci na maman jolie pe maman pe bana nzambe apambola bino vraiment sango ya mawa o to ngaki to sukisela ngo to lobi minute moko silence atakola suka na océan du Congo. Vraiment bana ya poto bozala la mo bokebila boye na bino vraiment na matete batumbaki pe ba passeport ba mikanda ya bana poto ebele ezikaki to ebitela la salle sabotage voilà mais bana ya poto tango pe bozali koya ya solo to ebanite mais bolanda kata biso ndenge to ko ebisa bino salaka effort ya koluka résistant moko oya bunda ke tumbala solo ay ba ko orienter bino parce que vous avez le droit à koya mais bana poto ba okanela kabino et puis bozo kende en bloc mbala mon hôtel moko bande kolanga en tout cas bana ya poto s'il vous plaît urgent boke bandeke bokoya bato o ba côté kabilo basi batela bilo mitambo la banzi na loba ndeko nanga musuna bakate soko ya Kinshasa soki ndenge nini mais na matete zika ki bana ya poto ebele siko bazolela po mikanda la bango eziki retour to ebite bon sa ndenge nini ba misusu so boboka ki nguna na okomi soki ni bobengani te résident te nani comment aux zones nationalité te to ebite soko za résident okokele ko réclamer mais esali pasi pour mikanda kakane eziki ebele yako mais tulobi bandeko la biso ya poto boke banano parce que moi mobulu ezali to benganaka to sunganaka pe bino oboza koya boye tikana no ba master tikana no ba boom tikana mo ba biloko ke baye bakabino ke yoye ndeko nanga eza mwamba wa yaka na ndenge moko akunda lupe silisa ba misalo yaki nango ozonga pe na ndenge akunda lupe mwa ba alerte oboko sala boyebite kieki mboka penze comme na maele mabe mingi tala bandeko na biso ebele ba perdre mikanda nzambe a soutenir bino parce que bozozonga na mboka no bozokuta na babaku boyaka pe na esprit ya bien misusu pe ba règlement de compte misusu pe mabe obosalaka oyena Kinshasa olinga mwasi kosakana bana okuti bango po bazale perdement tala mabe ndenge ezongela bino. Merci encore une fois na mapinga nelonga merci na bino bato bo pesa biso information merci partout bozali merci pe la bino bato bolobaki bozala posa papa alela mituna na bino ese komelie na banzi lobby soki nzambe akomisi biso papa ale akoya po aya no la bino. Merci toke mobembo ba ko benga mbango boyoki telefone kabuya bande ko bobenga biso toke mobembo toke ko luka ndenge nini ya lobby makambo ezala ndenge ni ya le 30 juin ndenge to ko telema to sengi na bino soutien ingete la bana mvuluzi merci na bana bilaka merci na bana kimbangu ya ntungunya merci na bino nyoso bozo sala biso confiance merci na bipelo so bobenga biso merci na le number 1 Juka homme ya océan de la presse congolaise merci na mon ami tout le temps du nolo soir prompt rétablissement pe bino nyoso bana mvuluzi ingete ba maman missionnaire que Dieu vous bénisse na plus 32 merci encore une fois na nita babe fokuya botepe bakoka lumumba totele mapoto bundela mboka tika koluka biso na lolengo bo sala bokozwa libungu tulu océan yeyo que Dieu nous bénisse soki yesu ete mais biso tolobi na ba papa missionnaire na ba papa Michael na papa Alfred na mama Clarisse na mboka lipasa langa toza kobunda maman Pierrette na mama Samuel toko bundela Congo qu'il pleuve ou qu'il neige c'est notre pays okozwa yango te funu